Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino surtout bato bolinga mama Eliane tu mbote na bino surtout bosepela kotala ngai. Mbote na bino surtout bosepela kotala émission on a ça la cabine. J'espère que vous allez bien. Bonne bino vous allez bien. Nga naza bien. Nzamba zo batela na pisa nzambe merci parce que aza ko renouveler souffle de vie. To méritant ko kutute. Ezaka grâce o nzambe asali biso, apesi biso so bon mo na journée à lelo. Ya wana do vraiment nzambe merci de mon côté naza bien, fumukanda naza bien. Bibo ta famille tout le monde va bien. Bongo bino côté na bino ndenge ni boza bien. So boza bien. Faites-moi savoir. Vous comme dans commentaire de to message ko so ngala bino ke maman ni tout biso pe toza bien. Ce qui peut moni oza bien te. Komi tungisa pete. Kinde na Matthieu 7:7 belela nzambe beta koko nzambe alola oza pinga mwana na zoluka yo aboyaka na ye mutu moko te akosala nini akofungolela porte na ye. En tout cas merci de vos disposateurs na bino mpona kotala maman Eliane tu merci mpona bacommentaire baye babengaka ngai baye tosolaka na bawhatsapp napesi nano merci mingi mpe bambote ebele na bato batalanga parti ya Italie. Namonaki ndeko komi mama Eliane tu biso ana Italia totala ko pisi biso mbote te nalingi bino mingi bato ndeko na ngai Italie na pisi bino mbote ebele babi na pisi bino bipoepoe ebele vraiment en tout cas bozo yango ya batonne na batonne ya babiso na pesi bino merci beaucoup bandeko ya Belgique babi mama Eliane tu couple kashama na pesi bino babiso na bino ebele jise kalala Ashley Ndombe naba na bino surtout ba gros bisous na bino surtout en tout cas nzamba lola nzambe ya mawa nzambe ya bolingo abatela biso kana mawa ninga abatela kabiso parce que surtout zabo ezaka ka mawa kaka ya nzambe nzamba zali capable ya kolongola ngai pe makomisinga putuluwe azali capable ya kobakisa mikolo na umela na se yango na tuta tolo te yango na sala fierté na loboko na ye ya nguya yango nyonso ekoki aye na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na ye nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na biso te eza kaka na mawa nzambe kaka napesi biso bomoi mkola lelo o batiki biso toleki bango mpe na eloko moko te basali mpe masumu koleka biso te me biso lokola toa na bomoi tokumisaka nzambe topesa ye kaka merci tozelaka bato ya esengo tozala lokola mwasi akufelaki mwana batunie comment va-t-il abi tout va bien mais tiki ebembe na ndako abi tout va bien tozala lokola bato oyo baviva baza kovivre na kati ya difficulté mais soko otunie boni bino bokanisi nga mama Eliane tune na bo nape mambo tungisanga te eza nango pe etungisanga mais nakona oka mike mpona nini parce que nayebi nzambe alola azali atelemaka mpe asalaka ntango natiaka mabolongo na ngai nazobelela nzambe amawa nzambe ya mpo ngai nabelaka nzambe ya Eliane nitu nzambe ya Eliane nitu nabelaka nzambe na nga oyo ngai nandimela nzambe apesaka nga bomoi nzambe asalaki nazala ndenge naza boye nzambe akelanga lolenge nazali nzambe apesanga nyonso oyo mpo nga nzambe apesanga oyo nga nasenga ye oyo nzambe apesanga na baka nzambe oyo opesanga oyo nga nasenga yo tala eloko boye ezangi nga atikaka ngai te fo koyeba kobelela nzambe fo koyeba kozala motema polele il faut kozala motema polele il faut kozala motema bolingo Christ alobi na biso aimez-vous les uns les autres abi te linga mwana mama na yo linga mwana papa na yo boya cousin boya cousine boya voisin te abi bolingana bino nyonso bomoni Christ ntango akendaka na kote ya ntango baye koluka ye bayebisi maître ta mère te cherche abi c'est qui ma mère c'est qui ma soeur? Ma mère et mes sœurs, ce sont ceux qui sont en train de faire la volonté de mon père. Bato baza kosa la volonté na ye, ya nzambe tata, bangonde baza bandeko na ye. Tozala ndengwa. Soyez les imitateurs de Christ. Tozala ba imitateurs ya nzambe tata. Tozala quoi la Pierre. Ba moni Pierre, babi Pierre, yo pozolo ba lokwa ye Pierre, wan babi te. Ozolo baka lokola ye. Ozolo ba lokola ka muto biso to uchoka na a. Yo pozolo ba lokola ye. Alors les nengna solanini nengna sosu bato ba sou du mer bato ba imer à ma pays oloyim kana tombe wana ezali ba bengi ngai na jeune garçon bisinga bi maman nous sommes de nouveaux mariés toza ba nouveau marié maman mais le problème est que moi si nanga azo me mesengo na ndako te maman to tika ko bala na maman to kana 3 ans de mariage to komi loko ba tumoko ba sala déjà soki 15 ans pour ba to ba sala ba année wana ba lema na kanga mon fils wana te
biso bato sa bambule bena liba to koma suna bolingo makasi oka penza ke bolingo penza ko e mataka penza te penza ko ke donc comme comment on dit c'est une partie de toi quoi donc so moninga azate oza ko s'inquiéter il est aza wapi nazo monte to koma ka donc ezakelo ko mususu c'est vrai libala ne bandeli de 1 jour à 5 ans eza facilité eza difficile mais faut boyer baninga ko gérer yango. Mon garçon là il m'a dit pour souvent ma fille babengaka garçon parce que maman ma femme c'est quelqu'un de saut d'humeur akokola muka mama banda milinga kivunga na nzoto kaka nini baninga se ba bota nga na bota te oka mobile bisa bi ma belle on a que 3 ans de mariage donc qui ne peut pas enjoy les enfants viendront ali ko yoka teke tel la bota ki so ka moninga bota ki yema we koti donc ce qui le la mukina esengo ali yo pesa la na esengo soki lelo la mukina kanda yo pesa na kanda soki la mukina mawa yo pesa na mawati bato koko vivre kaka même si mobali ngabi ko vivre kaka quoi selon yete ye peut faire vivre selon donc nega toza boye quand tu te maries tu ne vis plus pour toi tu vis aussi pour l'autre il faut que yeba couper sa partenaire dans esengo ba jeune fille boyo kanga mama bino votre deuxième maman est en train de parler bo fungola matoyi boyo kanga il faut que yeba couper sa partenaire dans votre conjoint esengo to pe bana na yo esengo. Il faut que zala mwasi ya esengo. Esengo leki nyoso tu. Yeba ko pesa mobile na yo esengo. Yeba ko éclairer ndaku na yo. Yeba ko pesa ndaku na yo esengo. Ba pa so ba na kati ndako ba sepeli so ba pa ba koti ba bi oh madame azate. Ba sentir penza ke madame azate pour ceux qui madame aza ndako chofaka ndako ningana ka ba umela kate le quoi toi malili au moins moi café bango ye moi te ye ba kali moi jésus ye ba sali moi saumon moi crevette ye tiens mais ça bo sali ni bolie ba to ba sali ni ba zo esengo ba sepeli ke madame aza na ndako il faut absence na yo za remarquable et pas mon bali na yo. Ce que vous avez dit, ma femme n'est pas là. Zala moi ce qui est à mon solo maki biloko. Ok, mon solo tient la micro-ondes. Chérie, j'ai déjà fait à manger, mais comme je le travaille, je t'ai tout laissé dans les micro-ondes. Dès que tu viens, tu tournes le micro-ondes, puis tu manges. Mais dès que ton mari sera à la maison, le mari regarde le micro-ondes et dit non, je ne vais pas se faire cette nourriture. J'attends que ma femme vienne me servir. C'est là où on sale. L'amour, ça se sent. Bolimo yango wana. Bato ba saut d'humeur ezalaka bien te. Mal. Pourquoi faut la saut d'humeur? Nzambe tango la musio a renouvelé souffle de vie na on tongo. Nzamba pesi yo bon moi na tongo. Yo olamu ki tie ozawana na humeur amabe, mais moninga zo bengo bi je suis gravement malade. Sikoyo. Yebisanga na yo olamu ki en bonne santé. Mais au préférence humeur na mabe kakaka. Okange longi. Na mutu o alamu ki azana bonne humeur maza malade. Nani oh webi ba comportement mususu na Satan sepelaka na ngote. Eza na ba comportement mususu na Satan zo sepelate. Satan mo zo funde pa nzamba alobi Seigneur tala mutoyo. Tongo etas regarde, tu lui as donné un travail, tu lui as donné un mari. Il a son travail. Azana musala, azana mobali. Elle a tout ce qu'il faut, tu lui as tout donné. Mais regarde comment est-ce qu'elle se comporte. Regarde son caractère. Elle est tout le temps méchante envers les autres. Elle ne sait pas se réjouir avec tout ce que tu lui as donné. Satan nous acquise chez le Dieu. Satan a funda kabiso pa ya nzambe. Ba jeune fille, boy ba ko pesa mibali na bino bolingo. Apprenez à donner l'amour et pas partenaire na yo. Pesa bolingo. Hein? Ça la monte, je ne te les lâcherai jamais. Boy. Nzambe. C'est un homme marié qui est en train de tricher avec une autre femme. Maza quand même ko moi si maloba oyo et ko yebisa maloba wana tango koti mo si yesu ko yebisa wana mobile no ndako. Maloba wana tricher tango. Il faut que vous allez attendre les filles. Vous allez la tendresse. Yeba ko cajoler mobile na yo, yeba ko chouchouter mobile na yo, yeba ko zala bien. Boyebi mibali, boyebi ba maman ba pesa kabana bolingo. Donc ba pesa kabana bolingo quand tu es une femme, tu es une maman automatique, tu es une maman. Quand tu es une femme, tu es une maman. Ton mari a besoin de cette affection, de cet amour, l'amour d'une mère. Là, bolingo ya maman, mobile no a besoin nango. Mobile no ala la kanatolo na yo, ton mari se sent comme si il était dans le bras de sa maman.
Eh, ba jeune fille, naloba bino monoko nini, naloba na bino ndenge nini ba jeune fille na ngai. Bozala basi moko tendre, bozala na tendresse, bozala mwasi moko poli, mwasi abonga na impolitesse te, mwasi atoza kitoko, ata oza konginga, aza to ko briller lokola minzoto, comme si tu es belle même, tu peux briller comme la lune, mais si tu es impoli, tu n'es pas une femme. L'impolitesse n'honore pas une femme. Moi, c'est bon à cause de l'impolitesse. Impolitesse, c'est bon pour moi cité. Moi, c'est ce que les gens m'ont dit. Toi, tu n'as pas une bonne éducation. C'est ce que l'éducation tes parents t'ont donné. Ah non, tu dois être mal dans ta peau. Ceux qui m'ont dit comme côté les savants m'abé na yo. Ceux qui m'ont dit comme côté ceux qui étaient impolis. Et ça m'abé. Moi, c'est bon. Si tu es impoli, et comment est-ce que tu vas éduquer tes enfants? Tu vas les éduquer comment? Si toi-même tu es impoli, tu ne sais pas respecter les aînés, tu ne sais pas respecter ta maman, tu ne sais pas respecter ton papa, tu ne sais pas respecter ta belle famille, tu ne sais même pas respecter tes frères ni tes sœurs. Oui, pour respecter ma montée. Déjà, mon top, c'est la montée. Oh. Nous sommes des bantous. Biso ba kolisi biso boité. Neti ngai naza na munoko kofinga te nana munoko se oseka oh là là koseka no ozanga kitoko makasi mais ce que munoko kofinga non. Je ne peux pas faire la honte à mes parents. Bato ba la tsoka ara munoko ye komeka te yaza munoko eza honneur te ça t'honore pas eza ko honorer yo te ngai ba meka moi quand je me fâche quand tu te fâches toi tu es quoi oleki volcan yo ko esaka banzete. Pourquoi ça va banzete quand tu te fâches? Moi, limbisa, moi, biso service traiteur de conseil la providence. Maman, il y a ni tous à moussara nanga, il va comprendre nanga, au client, tu as un rendez-vous, tu as bengi. Allô? Oui, je crois qu'il y a un accident sur ton côté, ça avance pas pour l'instant. Irène, il n'y a pas de souci. Moi, je suis chez moi, je ne bouge pas. Je suis là toute la journée. Il n'y a pas de problème. Peu importe l'heure que tu vas arriver, ça ne me dérange pas. Je suis chez moi, je ne bouge pas. D'accord, ok, ça marche. Ok, à tout à l'heure. Bon, comprendre, on a service traiteur de conseil la providence. Et j'en profite aussi pour dire merci à tous les mariés 2019. 2019, à tout le marié. Banda de mon premier mariage. On est sur la confiance. Première prestation dans Ngaï. Tilelo, maman il y a Nitou, service traiteur dans Ngaï. 11 ans d'expérience, 11 ans d'existence, 11 ans de succès parce que oh, on a dit que nous avons appelé ça Oyo, Ngana Sengai, Oyo, Ngana Linga. Il m'a donné même au-delà de mes demandes. Hein. Au-delà, na on a sengaye, nous avons appelé ça au-delà, on a bakaka, nous avons na bakaka. Merci à vous, na zaka. Bibi na bina pamba pamba, on a maman dit na bina pamba pamba, na seka pamba pamba ane. Pour nous avons appelé ça au ne songa na sengaye, et on a appelé ça que merci à vous, on a manifesté. Toujours joyeuse, hein. Et un modèle, na n'enga na ngai na zaka bongo. Il y a des gens, attends qu'il cambe PC kanda, à quoi se retenir tes téléphone. Allô? Tu as dit ceci, tu as dit comme ça. Ne mets plus ta bouche. Impoli que tu es. Très impoli. Tu fais la honte de tes parents. La honte. Toi, ça impoli. Quand on te pointe, tu dis que tu es impoli, ça veut dire que tu fais la honte de tes parents. Mais je ne pense pas qu'il y a un parent qui a éduqué son enfant. Je ne pense pas que sur la terre, il y a un parent qui dit à son enfant, ma fille, je t'apprends à insulter. Mets-toi là. Je vais t'apprendre comment insulter les gens. Je ne pense pas qu'il y a les gens de ses parents, surtout que nous sommes des bantous. Nous, on nous a appris à respecter nos aînés. Moi, je suis venu en Europe à 29 ans. Na komi ala mboko na âge na nga ya 29 ans. Mais avant âge wana nyonso na koli na Congo, na yebi ko respecter mikolo. Eza kaka yaida. Elie, pona nini boye boye yaida limbisa nga ya pardon. Non ça sou boyete. Ya no kuna obenga Elio. Ye mikolo benga ngate boye ndenge mikolo bela zo reproche ya nowe limbisanga ya na osasus ndenge wana te RIA je sais pas ozanga kuna et toi là ça fait beaucoup de temps que tu m'appelles pas pardonne-moi mon grand frère munoko no fuyi ba kosenga pardon munoko no kokozala ka mbeli te munoko fuyi ba kosenga pardon ba jeune nazo ba na bino tout ba jeune fille na ngai. Le mariage, c'est la femme qui tient le mariage entre ses mains. Bon, on a raté ce qui bozo binao, bozo binakutu ye oyo, mon bala sa aneka abwe. Mais on a eu kuno kufi, bolingo nanga ye oyo, yo no panzani, na lotaki ango na ndoto. Mi bali ba panzana ate. Mi bali ba panzana la bango te mala yebika bali yo. Mais yo moi c'est un vantard. Olingo na koleksa batuke, je suis une femme mariée, on m'a honoré. Mais quand tu veux prouver aux autres qu'on t'a honoré, mais honore aussi tes parents par ton comportement, par ton caractère. Honore aussi tes parents. Bah, parents ne peuvent pas honorer.
eza na ba mibali mosusu aki kobala mwasi basengaki 2 pièces apesi 4 pièces basengaki 2 costumes apesi 6 costumes batenga 2 chaussures apesi 8 chaussures mpona kohonore yo mais ntango ahonore nde mwana famille ebeti maboko esepeli ate en tout cas famille opesa en tout cas bahonore biso babali mwana mais yo mwana ntango okenda ndako ya libala eloko nini okosala mpona kohonore mpe baparent na yo honore baparent na yo na éducation bapesi yo sois poli envers ton mari ye moto apesa ko bilengengeli ti moto apesa ko bilengengeli comment tu peux insulter mobali bo excuse ngai ya mpona lelo mobali la personne qui couche avec toi comment est-ce que tu peux l'insulter il faut être bête dans sa tête il faut être vraiment malade la personne qui te fait des enfants pourquoi tu l'insultes mais non ça se fait pas nous sommes des bantous vous êtes les enfants je suis né ici naître ici ça ne veut rien dire mokili eza mokili Dieu créa le monde. Tu as eu les chances d'être conçu ici en Europe, tu es né en Europe, tu es né en Asie, partout en Afrique. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous tous, nous avons reçu l'éducation de nos parents. Ne me dis pas parce que bana poto, tant que bote bien petit que ça poto. Yo y a une différence parce que yo ou tu Afrique, ou y Europe, nous une différence Afrique et Europe. Y a bote mis que y a une différence poto. A bote mi kaka bote mi. Ba maman ou le moitié avec ça, boyebi bana poto non. Surtout bana ba koma sou munoko makasi ba uta Afrique. Soka yesu poto mama. Okomona yaki ayebi ko loba français te. Mais bana komi poto yebi ko loba français ko koma ngona ko leka yo muto memaki na poto. Mama. Tama ba ko komela yo. Olobi non. Omi tuni obi oh. Classe moi qui est yango yo. Soyez polis les jeunes filles. Soyez polis. Hein? Vous allez poli la famille. Vous voyez combien de parents sont heureux. Ceux qui sont heureux, rétro qui toko c'est comme on a bango bali. Ceux qui sont heureux, rétro qui toko c'est comme on a bali. Au vend par exemple bokilo no à la fin de l'année à une pièce. Ah maman, merci par exemple beauté la moi en tout cas ma femme est vraiment irréprochable. Bien que personne n'est parfait sur la terre. Mais absolument ma femme, elle est irréprochable. Na fin de l'année, on va dire que kilo na yo aïno liputa ile moi qui moudi asobi ata moi parfum. Boyebi ke ba bokilo ba mi bali ya bana na biso ba respecta ka ba parents ya moi si c'est le comportement ya yo mwana. Comportement ya yo moi si o ba bali ya on ko tina mobali a respecter ba parents na yo. Après banda comment il m'a insulté, il a insulté ma famille. Mais il a raison d'insulter sa famille parce que toi, tu es impoli. Toi, tu lui as montré que tu n'as pas une bonne éducation. Il a raison de t'insulter, d'insulter même tes parents, même ta maman, même ton papa. Il a tout à fait raison à insulter maman parce que yo, qui collecte ça, éducation à ma belle, babali. Bon, moi, il y a des ok, collecte éducation à ma belle, babali. Est-ce que tu as honoré les parents? En insultant ton mari, tu as honoré tes parents. En insultant ta belle famille, est-ce que tu as honoré tes parents? Non, tu n'as pas honoré tes parents. Bah, maman, au bout émission, même Dieu jeune fille. Bon, partager émission parce que Eza ko aider. Ça, c'est le conseil de maman Hélène et tout. Eza ko aider. Bon, être colérique, ce n'est pas bien. Dans un mois, tu as Kanda. Mais, Kanda, et il y a que baby sakamakambu, pessimizele salini ekei. Kanda eya ke baby si nango makambo simizele ke nango yo tikali mais kanda ça déjà il faut être un instrument de Satan pour kanda eya ko envarier ko kota on a monté ma pesa et baby c'est le peu makambo au train na ba regret ah si je savais au bani ko conjuguer mon année na passé verbe si je savais mais kanda na yo wana oyo yo lingaka ekota yo na kata nzoto ne se ko comme ko trembler même na téléphone mais muto senti que azot lenga ah nzambe mutu akanda moko mususu ko bo chai wana bo pesa mutu mususu akanda lesike ngana koza akanda koleka yo kanda eboya na Moïse amona na terre akota terre promise bo tanga ka Bible boyibi yango très bien nzamba ayebise ah papa na ça devant mer rouge devant il passe qu'est-ce qu'il faut faire tu as quoi dans tes mains j'ai un bâton betango une fois na mai tellement ça qu'elle ne veut pam à mon que non ya yebi ko lega nzambe wa yebi seke beta na bato na mbala mona mai ya beta ngo 2 sur 3 sur 4 fandinga beta ki wana mai ka bwana ki bato baleka ki mais ye akota ke na terre promise te pona nini punition nzambe pour la kisi ola nzambe ki yo za muto akanda ah bon tala muto akanda Pierre atato zolo bango kutu disciple tango ba memi Jésus na croix
bazo finga Jésus akamati akati mutulito epo na kanda. Seigneur atali habité Pierre boyete. Ngana muta douceur. Azulito azongisa lobi oyo eza rien. Pour ceux qui ngala bengi papa na ngati de la nga armée. Papa n'a pas ko sala ngombe oyo eza rien. Bon so mona Jésus siliki. Pourquoi asilika ka mbala moko abeta ka bato. Mais so mona Jésus na mauvaise humeur. Azala mombe toza basumu ki bato masumu ko sakana te. Mais chaque fois nzamba Dieu nous bénit. Aza ko bénir biso, aza ko pesa biso bonne santé, aza ko pesa biso misala, aza ko pesa biso ya kolia komela pe ya kolata, aza ko pesa biso bonne santé, aza ko pesa biso bonne santé. Bota la niveau o nzambe aza malamu. Mais bongo biso na ekolobela bato ba saut d'humeur. Bato akanda, olingo zala na kanda, opesa ka bato sengote, olingo zala be. Allô, moi te ngaka yo kaka boye milelo na milelo, mais ozana nous gêne. Kaka boye. Oyo loba nango na kanisa ko zali mwana moke na lakisa yo nzela nzoko kuba oza mwana moke na mizaleli ya mikolo ya mibange parce que bato so basi bakomi mikolo mususu akomaka na caractère mabe peut-être ya kanda po vu na ye à vivre ta mususu makamoko ya mabe vu que aza na Christ na motema na ye te ekomi ko ronger comme ça bato kanda ato sali maquillage obonga te tapso batesemo oyo maquillage yango na sali eza ta malonga te po na yeba na posa maquillage te na tchaka na anga bongo bongo dans 2 ans jubilé moni le na ndeza temele mne ba jeune fille pona nini po mama ile anitu azaka mutu akanda te o mama ile anitu akamutu esema c'est bon le mariage bon nzambo en tout cas le frère na sona vraiment félicitations mama nzambo mo pekini na so yekana ko yebisa bino bato baso du mer botika ba imera mabe mwasi abunga na kanda te mwasi abunga na lokuta te mwasi abunga na zuwa te yozo osela kongo na nzinzi tia mobile na yo à l'aise sepelisa mobile na yo zala mobile no à l'aise soko osa te mobile no azolela mwasi na nga zate mwasi na nga zate mwasi na nga faki azala awa pas une mobile no azaza na posa na yo mobile na ki musala toutes les 5 minutes allô bonjour ma chérie ça va tu vas bien. Donc zala mwasi na pesa ndako esengo zala mwasi ko allumer ndako na yo ndako neza ndako esengo ndako neza ndako a prière yeba ko semble yeba ko chama bolongo te genou yeba ko sambela yeba ko senga Saint Esprit na ndako na yo yeba ko senga kimia na ndako na yo ni osaka esengo te wakanda kanda kaba kezolo mbanda te yeba kezolo mbanda seka lokwa mama ni to etali yo wana yo so namka omuneki na satan mususu mona na allié sacré apesi mobile ya tsepe fais vite a faire vite na nina fote mo na libalo yeba kite yeto ngoza ko s'engager na libala c'est tout ça c'est le lieu sacré c'est le milengengeli o ba pesa ko wana c'est faire à manger c'est tout ça c'est le respect c'est l'amour c'est la politesse c'est tout ça avant de vous engager dans le mariage bon tout na kabia c'est quoi le mariage face à ningeni. Quand la Bible nous dit que femme soyez soumise, la Bible est comme ça. Un homme reste un homme, mobile zakaka mobile. Tant soyez soumise, reine va chez le bal ne pas pourquoi à ça la adultère impolitesse. Tant la Bible dit soyez soumise. Pourquoi cette Bible est comme ça? Bible est comme ça. Il faut qu'on se soumette à la mobile na yo. Vous allez soumise. Fais-toi petit et Dieu te fera grand. Bah jeune fille, beau partager. Bon partager mon garçon yo muto yebisa kinga na kanisi moso na osoka tali video oyo po okochela yango na kanisi kanda wana ekosila ye oyo akomisanga biyemba yemba yende Yesu masiya na pona oyo akomisanga bibi na bina ye wana kuna na lola zambe nanga na betela katolo ye wane masiya na ye wana kuna na lola ye wana kuna na oyo komisa yo bibi na bina linga nzamba komisa wa bibi na bina koma biyemba yemba biseka bisepela mpo na pesi yo kaka souffle de vie sepela na oyo nzamba apesi yo yo ozoluka ya ebele oyo nzamba apesi yo reconnaître te ya ebele nde ko reconnaître voilà awa toana maxi bien-être bomoi malili ezali oyo eza maxi bien-être oyo ezali
le quoi cappuccino le quoi café maxi bien oyo soko moni ke chéri na yo azoko ka penza te ana moko lemba lemba kubanga te benga mamele ou bien kenel na nini na site internet na biso www.maxibienetre.com au commandé paquet no maxi bien-être ce qui papa ça lit bien tant que ça qu'on se reposer aza ko digérer au sali maxi bien-être na au PC ameli komona bilenge ngeli papa ko pesa yo bilenge ngeli na lieu sacré kuna oko sepela papa pe ako sepela pona lelo to sukisi wana zaki mate ya mama ile nitu botika kozana ba imera mabe bozala basi esengo pesa mobile no esengo pesa ndako no esengo pesa bana na yo esengo mwasi aza muta esengo mwasi soko aza esengo te ndako za malamu te ekotinda mobile abando bima mobile abande kokende kotamba boyebi ke mobile soko akomi ko bima na baninga na faux pas pe akoki pe kokende kodekone pona nini amoni ke yo na ndako ozopesa esengo te ozopesa kimia te oza kanda sala bosala ke fort bovanda bien na mabala na bino bosala fort mobile na okoma lokwa ndeko ta ndenge moto olingaka ndeko no kozala kwa akaye te oyo ayinaka belle te linga ndeko na yo linga mobile na okoma lokola frère na yo mobali na okoma lokola frère na yo linga ye kozala na esprit ya kayen te esprit ya koyina te yo ozala na esprit ya bolingo oza na esprit ya jésus christ mpona lelo tosoki wana kanda alobaka god bless you mungu abariki tata nzambe kalisakomuna bomoni na mateki na ngai lokola nanga moto akanda te na sani nasuka na kiti na nga nzambe alibesheleni bana bete bonse bye bye